Bonjour, Nabino Nyoso, Zolanda Stéphanie La Rose, Awana La Rocho. Bienvenue encore dans La Rocho. Les belles dames, Ozalinda Kunayo, bienvenue. Là, on a les techniques, les belles dames, pour nous sa maquillage, donc vous allez faire des teint na elongi et où mais la pendant longtemps. Ce que vous allez monter au elongi, il y a oui les belles dames techniques oyo et que c'est pelisayo comme tu veux qui na maquillage, ba technique et bimaka toujours chaque jour, ba technique asika et bimaka surtout biso ba otuzaka elongi, ça zaka oui, tout le temps toujours moyen ni nyako sala. Pour na elongi na biso et où mais là avant que huile et bimana maquillage. Yango na libino technique oyo, j'espère que technique o eko sepelisa pe ko baksa implice na mtuna yo na koloba mingite na kotika bino moko bolanda. Voilà, et donc on en na elongi nanga avant que na banda nyonso na chali boso moisturizer pour na ko moisturize elongi nangai. Donc ça va bien côté crème mon col que l'on a d'accord huile na c'est la moisturizer afin que na banda chablo qu'on a elongi nanga on a aussi les alliés il y a number 7 beautiful skin et on dit na zo salé là. Après on a les belles dames donc on peut la baisse na elongi pour nous garder maquillage nanga et ou mais là pendant longtemps. Donc baisse on a check comme boy déjà les alliés NYX il y a Angel et on dit là qu'on peut na elongi pour nous garder fois de teint nangai et ou mais avant qui ba huile et bimanga na elongi et l'autre autre quoi ça avant qu'est-ce qu'on a déjà fois de teint nangai ya mai na quoi kocha poudre nangai ba poudre autre chat organiser expliquer en poudre on a tia liboso zali poudre autre chat pour na ko vendre concealer na biso na c'est ya misu to mona ko vendre concealer mais avant ce que le lot to vendre na concealer l'autre tia on a c'est na c'est ya fois de teint donc na c'est ya fois de teint on c'est la poudre nangai aux alliés NYX et on a salé là donc bah déteint on se dans assez nazo chango liboso na elongi nangai avant que na tia faux de teint pour ya on te sala que elongi nanga e kangama ezala mat na ko pakola ngo ton pa kola l'éponge nanga beauté après qu'on pakola poudre les belles dames elongi nanga ko koma boé ndé na ko sala la faux de teint aux alliés Revlon ya couleur à caramel on dit na ko tia na kocha on a brosse donc na ko pa ko le faute était na ngande ka na pa ko la ka normal ngai moko na mona makambo yesu asalelanga ngai moko le bon temps pa ko la faute était au mona ki er moko sali elongi huile mais faute était o esali ba moko ezo kanga manga ezo sala ngamba moko mat so bo remarquer na zo benda ngo boité na brosse nanga na zo beta ngo kaka na elongi pona ekota mbala moko faut être nanga eninga na mingi te donc yango te nazo sala faut être ebimisi huile te donc ça ninga mbala moko mat na elongi nangai après na ko kozwa éponge nanga ya beauté nde na ko bete susu faut être nanga pona evandanga très bien. Voilà les belles dames, botalandenge elongi nangai ebimi na ko benda caméra permettre pour mon ande poso nanga ebimi penda ke kanginga poso nanga ebimi mat. On check cancel na sa mission na sa la ka normal on check cancel les alliés Elegor de na ko Coca-Cola. Na ko benda canceler nanga. Après qu'on pakola concealer nanga na longi na ko chasko poudre nanga pour qu'on vendre concealer nanga poudre on a pakola ki na longi avant que na tia fond de teint aux aki NYC on a ko chang pour qu'on vendre ça sko concealer alors to pakola ki poudre bon na c'est longi na biso les belles dames tant on tia concealer il faut toujours qu'on vendre ça et longi on a poudre wana pour ko tika ngo bon côté après qu'on pakola poudre na elongi nanga ko koma bole belle dame na ko kenela si sa maquillage nanga et na ko zongela pino bongi selongi to bi makitoka tinate e kominatina merci beaucoup. Voilà, alors ce qu'on a c'est que ça la maquillage nanga ngo esili les belles dames dans un sabino qui
so emsusu na ite soki na caméra elongi nanga zobima kitoko ndenga moko nazomona yango boye na kitalatala mona mitala was like wow elongi nanga surtout poso nanga evandi ngai mat evandi nga mat pe na bamoyi oyo bezobima mikolo oyo j'espère que technique oyo ekoede nga nakosala ke na longola maquillage nanga te navanda na maquillage nanga tati mpo na ta moko nakolakisa bino ndenge nini elongi nanga ekokoma na air sikoyo tozali 15 heures non lakisa bino air yango yo donc toza presque 15 heures na 1 minute 15 heures donc nakoluka ke na filmer ata na téléphone nanga soza moye ke na filmer bote parce que client kana menta kolamuka donc nakoluka ke na filmer na lakisa bino elongi nanga mais les belles dames elongi nanga ebimi mat technique oyo ezali vraiment bien so ozali mutu oyo elongi nanga ezalaka huile nazo biso ke meka technique oyo ezalaka yango facile ezalaka nosalaka maquillage nao ndenge osalaka yango chaque jour mais eloko oyo échanger ezalaka il faut d'abord otia poudre ya poussière avant que otia poudre dans ya mai ne technique échanger mais tant on otia poudre dans ya mai on sentir que poudre na mai ekangami déjà et même pas huile et comme mat ça s'appelle la technique au makasi j'espère que yo pe nandaku o sepeli nango. Voilà les belles dames, à la zone de vino, dans la sabine ndenge faut de tenangai et dans les longues nanga. Donc ce qui vous remarqué, oui les biminga vraiment té. Bon, nous sommes sur caméra parce que nous sommes portable. Bon, on retient caméra donc déjà 21h, ma limbi n'a longo la maquillage nanga. Mais bon mon qui sinon non mi tala non mon qui oui les biminga ka a na quoi zolo boy. De oui les biminga do banda 15h. 21h non na simbi maquillage nanga te dans air nanga ngoyo na ko sabi noter donc 21h nanu na simbi maquillage nanga te bon mon ndenge ou le biminga mais so bote di poso nanga 6h du temps maquillage boy déjà c'est bon na déjà rapide pour nanga longi nanga dezaka huile dans la 6h du temps que longi nanga za la boy na sepeli déjà. Merci na bino nyonso bandina ngai ne bande pe comme nanga na suka nzambe ya pambula bino nyonso ko bosana tso communiquer vidéo o ebakisi implice pe aider yo ko aimer yango e ko sala ngai bien pe ko bosana te ko zala abonner na chaîne nanga ya La Rocho avant obima e ko sala ngai bien makasi ko bosana te ko landanga na Tu Congo na Sepela TV. Merci na Boss Produce, merci na mto landaka ngai wana tukutani. À la prochaine, Tinate et Kominatina. Bye.